Oji mamacita, je demande qui de moi de nous pour toi, je redescends ça. Oji mamacita, en plan ensemble, c'est dit je t'aime à travers les milingas. Quand je pense à toi, je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rail. Quand je suis dans le bloc, bébé veut que je pêche. Oji mamacita, tu demandes qui de moi de nous pour toi, je redescends ça. Oji mamacita, en plan ensemble, je te dis je t'aime à travers le milinga. Mbote mbote na bino. Nayebi ke awa toza na GB. Donc so continue tout droit au bima na Bandal Chibangu, Bandal Sikine. Donc toza na GB mais toza pembeni ya Bandal. Donc ça na mo frontière mo mutier oyo kaboli GB na Bandal. Donc a toza na avenue Moni avenue des Ali, donc avenue tongama bien. Avenue pe bazo asphalté, ce botel na sewana na poto na sebomona baotimola. Donc à partir de route Kalongo, so zoya au mona ke baotimola. Donc awa toza na entrée yango eza 3 mètres 70, donc ata wena tracteur, atoye na mutuka JK, atoye na mutuka 30 tonnes et quota. Donc petit espace au bien calculé par ba géomètre pour mituka et quota. Donc na bandeli to na commune ya entre Ngaliema na Bandalungwa, donc GB quartier Basoko et puis na Bandal. Donc bomoni entrée le pont to ekotala yango eza ba morcellement. On a gauche bomona terrasse basala mukolo le pont sala pour évacuer mai au cas où mbula ebeti mai elekamba. Donc le pont to ekotala yango yo ibandi après angara batol oyo. Donc place numéro 1 ezomona na sima wana oyeti place na telemi awa de ezopesa biso 6 mètres. Donc bomona quartier des Ali sotali immeuble oya jaune wana oyo OK. Donc mutasombango atonga na 5 mètres sur 10. 5 mètres sur 10. So ito na sima totali oyo eza oyo ba tonga 4 niveau wana eza 5 mètres sur 12. Donc eza ba mapangu et salema et puis sotali ba mbongo o ba ndako ekotisaka po awa na GB to Bandal bandako sotonga na ba norme, donc ba deux chambres wana ba 450 et puis na GB on a Bandal na GB ba deux chambres ba 500 600 700 voire même ba 800. Donc le pango ebandi place na l'accès na mur wana place na telemi awa ezopesa biso 6 mètres longueur komanda place na balabala ti place mur wana et komati wana ti na mur wana 15 mètres. Donc bomona kaya seza na lupangu mwelo za na lupangu zelo za na lupangu comme ta sombaki azaki na posa atonga plan na epesali onyo so za na posa amona plan oyo mutu o asombaki alingaka tongela obengi biso na WhatsApp na rotindela yo plan mobimba. Donc alingaka sala 5 appartements awa na bien alingaka sala 5 appartements awa preuve à l'appui. Donc prix auto oteka lupango eza soko sombi na mabanga na hangar nyonso ozu ochemba mo mutakengelela o et puis mutu soki o banda misala o bani mama po mabanga déjà ezalo ko banda pe clôture na dans lupango oyo liboso boyebi prix to chaki yango mais lelo ekiti ekomi parce que to pour ça mbongo $55,000 à discuter. Donc ato to bimi na biso déjà tozo la kisa avenue po toyebi ke bato belé da batala lupango donc tina ya le bébé les até tozongisi yango pona ko la kisa kara bato que propriétaire a outi ko benga biso na 16h awa lelo na 16h alobi to kitsa lupango parce que azana pour ça mbongo urgemment il faut à voyager. Donc lupango ekiti 55,000 à discuter to utaki 60 mais na minute comme 55,000 à discuter. Ceux qui osent intéressé au bengi biso parce que tous en a pour ça mbongo. Donc au bengi biso ba document nyonso eza en ordre. Bandeko o ya poto ba sengaki ba bombela ba lupango ti lelo bazo réagir te. Donc tozongi sango na marché o aza intéressé au bengi biso to solo ba document nyonso so lina tindela na WhatsApp na tindimba moko.